Oh, so omeki. Ah, flamme à la makasi. Les leaders ont Robert appelé leader. Ah, pétaille. On se comprend. Notre petit impoli, parce que voilà, il faut bien que le petit impoli, combo naïe désormais. C'est ça que ben leader n'a pété ça qui est politesse. C'est une maladie. On a rôle sola mamba mutapongo na tefa. Yena batu naïe, bazo banaïe, bamboa naïe, ya ba musicien to ba communicateur ne ho ya muna ya malonga. Faut traiter peu impoli hein. Impoli bon ben ko traiter. Mais il y a traité bien peu impoli. Qui fait rigoler héritier wata amanka. Qui est politesse c'est petit da finga. Là na répondre à la question. Dans le pino mabeta. Est-ce qu'on a fini? Alors OK non. Il y a manqué patron dans le respect. On a Monica qui est politesse, et grandeur qui est politesse. C'est mal éduqué. Alors beta mon ah so beti motu mot d'ordre de GP Samaki. Bayoka ki batutu ba mikolo. Les ordres faut pas respecter ngo makasi. Muta zongo da c'est lo ba lo ba yango na ki beaucoup manquer faire rigoler respecter risha ko lo ba la faire. Respect est à réciproque. So ba mukolo ka opesi na ngote na minute ya mukele ka fashi. Toke poto ebele ko leka pour question ngolo. OK. Non, ye poto ko leka c'est ebele. Oh. Anan ba vanda na palais ba répéter kaka. Mais $100 ya passe pour ça na ndolo. So ki patron na ngalo ba ibongo isa pona pour réveiller bato conscience. Ba comprendre que bato tout maza bato ya ochabo. Matière mathématique, une flèche dans le compagnon et retour. Motema peso kelinge limbakaye. Balinga épée retour et sala bien. La queen linga kaminge. Mais ozongi sala kanga ba chagrin. Ba déception na ba caprice ya au niveau. À chaque fois na ba rendez-vous ya kate. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation, production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique, spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, merci à vous. Merci Nabaïnion, Sabazo Talabiso. Nangongo, en Afrique Elengi Télévision, le votre garçon vitaminé, Benji Benzema. Et ça, on a plaisir, ma cassi. Ce qui est là,
Bol Sazana Sima, caméra et Tebilili comme il a bien bandako. Merci à vous, c'est tout le temps. Bonjour, c'est tout le temps. Pourquoi bonsoir, Nabino. Et ça a énormément grand plaisir, ma casse. Les longues équipes, Nabiso Afrique Télévision, te déplacé, te au monde, je reste foudre au hasard, les longues invités, Nabiso. C'est un tout premier depuis de Bandi 2026, tout zoyé, mon tour à succès, mais je crois les lots. Vraiment, on a rendez-vous ma quasi parce que Azaba un ya ba soda la team Wata le lot Eurozoya après va tourner la bango les lots mega parler tout sauf rien oignon se tali la team Wata oignon se tali musique tika na ganga na mungongo makasi nga na tika la ganga na e Maréchal les surveiller ça mon colo restaurant Yolo Ezo merci à toi Maréchal les surveiller ça mon colo restaurant Yolo Ezo yimta sala ka extrêmement bananion soit Yolo Dallas Bazala Bena représenté na Dallas pour na Yolo Ezo restaurant Kitoko Balia extrêmement bio. Merci na Maréchal les surveiller ça. Merci beaucoup na les millionnaires congolais. Fou de Jésus Travel, le millionnaire congolais. Fou de Jésus Travel, le millionnaire congolais. La PCI Mbote ba et tout ba ligne Express Canada bon na Fou de Jésus Travel. Yene mutorosa la été. Oignon Césaki limite à vie na yo et quoi parce que Fou de Jésus Travel, le millionnaire congolais. Express Canada, Kakapanaye, Fou de Jésus Travel. Merci beaucoup, na Fou de Jésus Travel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, na Fondation Sermac. Il y a Serge Makila, Dragon de la Monnaie. Fondation Sermac. Il y a Serge Makila, Dragon de la Monnaie. Wana moni Mama Karine Wafonga. Mère na biso Mbote na pas sa tota la biso. Fondation Sermac Mobimba. Le vieux code d'Amboka, ya Willy Moucheni. Ya Watika Rabale qui n'a été. Na PCI extrêmement Mbote pas sa tota la biso. Code d'Amboka ya Willy Moucheni ya Watika Rabale qui n'a été. Alors, na kozanga bokote fo Nathalie s'inviter là na yende to boire après na to vendre sabatu. Je reste fou de se déplacer une équipe de rotaler na palais. Ce moni pepelende tina film la team Wata en rendez-vous. Je reste fou de mon ton succès. Après ça on monte go frère. Ah! Foudre. Boni ba santé, boni makambo. Ngani yo même obana biso kamba mona na cha. Ah. Pour la pesa tambote d'abord na ba. Tenga yo banda pour pesa mbote. On a il n'y a rien. Ka to banda ka tala ngo po batu ba ozela ngo dande ba monyo boye. Avant go boy. Te batu ba monyo ba mamoge. Mukolo nzembo. La matière mathématique, une flèche dans le compagnon et retour. Motema peso kelinge limbakae. Balinga epe a retour et ça la bien. La kwena linga kaminge. Mais ozongi sela kanga ba chagrin. Ba déception na ba caprice ya au niveau. À chaque fois na ba rendez-vous ya kate. Bolingo mata. Bolingo chaleur. L'arbre d'amour côté Vanessa Bachiri. Il n'y a rien de possible devant Dieu. Ce que bonanga pe mosusu kozonanga neta kritika komisinga nesengo na balangumba na bokola koi na ndako akoli lelo komisinga damas na ye guchinga mawa soki olingi oyeba soki nyoza na karama bokola bapuku na ndako ondima usana otala omona ondima PDG Bobo alinga boye Bobo beloye kabibishela soda mataka pete asuka peli wana ye amour ne pesinga valeur lieutenant commis major colonel général mouvaro na kabamba bolingo na te akobimisa partout lina bebe kalme nanu kolela mama ke kosala biberono. Et la trouve de l'artiste Baboko vraiment. Merci. Et ça va on est temps bien ngako moyembi. Hein? Ouais, moyembi boulot na ngati. Ezanga na nzoto, ngana foudre. Ngana kake benji. J'espère webi kake. Kake tango ya kala annonce nango ya pamba déjà mutu to sa position. Donc biso skoto tala yi ba voix na biso ba puissance à voix na koyebo to ebeli.
Ah, na foudre. Kala bando benga kombo kala. Kala. Ça fait combien de temps depuis la team? Ça fait na rolo balelo la team wata. La team déjà 11 ans déjà. 11 ans déjà. Ouais, 11 ans. 11 ans. Oui. Ah, exact. Il y a pour ça 11 ans héritier wata. Oui, na banda masolo na début, na bandi masolo na début, tinde to ko balelo na zala wana présent. C'est de Ebi Benanda ko bien en fait. Fallait na biso, orchestre na biso to koli wana. On peut ça ici wata à l'époque ba benga jeune talent. À l'époque ba benga jeune talent ba on dit mais là été ko simbate mais yo ondima jeune talent na haut talent. Ah moi quoi ba yebi ke talent ça. Asa jeune, asa na talent. Il dérange à moi ba zongo na contexte mususu mais nga na comprenant que ba benga héritier jeune talent. Jeune talent wana na eba nga na pona ngande na zola wango. Eza kuna grandeur à makasi. Et jeune mo baza na talent ebele. Ah. Za tellement na talent élevé que âge n'écoute. Première pour moi non liboso zoya, moi non liboso zoya. Go ça préparation né boni studio. Même que vous allez la tourner. Soko tali déjà na page ya Yemo Grand Prêtre na biso to torina, je salue avec tous les respects Cosa Nostra moto ya Tembe. Tembo ayebisa biso de toza na Tembe yango tomoni lelo Tembe zo continuer. Tembe sala makambo na. Tembe zali na raison nango. Il a montré à quoi qu'il est capable quoi. Il est vraiment capable de tout. Oya lobaka, lobaka osala yango asali libiso. Tomoni ba makambo tout ndenge ya prometa biso na début ndenge to nanga ya 11 ans wana. Si lelo. Ayi sabino ke on peut ça ba nzembo. Sala boye bokozwa boye boko vivre boye bozana na ba standing boye. Lelo na moni yango. Lelo ba munyo sa sabino bena. Et ça il semble be makambo tango banda orchestre. Oui, na pesi no ba mbote belé avec tous les respects et puis ba merci beaucoup. Na romi papa Lopango lelo. Ah. Na carrière nanga ndenge na botama chez biso na ndenge na komi lelo. En tout cas non na sombe Lopango ti. Ke na mbongo nanga na bimisi na sombe Lopango na muti. Nazara locataire mais lelo boy na lala na la moki na ke na répétition. Na moni boss nanga binanga Jures terrain ngo. Ya aussi signé ba papier la pesi Lopango. En tout cas, ezagi kake na nzoto nanga, razimanga mo foudre, ne ba ko maîtriser kake wana, mais ezagi vraiment tonnerre quoi. En tout cas, na beta na bandi musique moi kala, malgré na Congo RDC orchestre nanga liboso na beta si, ils orchestre na biso la timo na uti Brazzaville na ye. Donc ezagi surprise moko boy, non na mona ngoti. Non mona ngote na musique ça mona ngote. Na musique na mona ngote na ebité moto na mona ke leader asombele Lopango. Nga na mona te. Non mona te. Na mona te. Même babino ba bata mi balé Fabrice asa pesa ba mission mapango. Te nga na bi na mona te. Kayo na lobi. Nga nga kuna te. Te nga obi na nga na mona te. Nga na mona ki ndete. Mais nga na rappeler yo. Te na sa to sanga ba massa na mona te massa mo ka mission ke collègue mo ebisanga ke non. Aya biso leader appelé biso ba parler ya solo mambolo ba tina mona tina komba non yoka pete na yoka te yoko mona lo ba vidéo te ke Fabrice a pesa ba parler nde ba pesi bino pe bongo na remercier boss na ngai to torina na cadeau pesi ngai famille na ngai sepeli famille na ba yebinga na locataire ma campagne pigeon kitabo beke muya ya to sanze parler beke muya ya matonge to tele to koma to songa na pigeon to zongi pigeon muya to songa lika beke na bien matonge to tele net sami to songa ma campagne to za na nzoko wana to zaka na les grands jobs international loindama ya za raché atunga ba parler na menga na locataire. Tu comprends? Te mais koloba ke non mona te. Te ngai nazoloba na yo. Ngape na rappel no be longoli yango bo. Na longoli chapeau pona patron nanga. Pona kosa na respect wana nga na longoli chapeau pona patron nanga. Te ngape na sengele me na sengele pe merci. Merci Kotorino ya Tembe. Na komi kolo Lopango. Komi kolo Lopango. Na komi na Shenga. Donc Shenga nzamba osunga nga na otongo na ndota nango Shenga mwana ngai wana Joana ya mwasi. Joyeux anniversaire nae d'avance. Joyeux anniversaire. Anniversaire nae. Amoni Lopango liboso o ya papa na bango. Oh ba pesi pas patron. Pas patron. Ils a plaisir pour moi. Ils a fête. Na on fête lango.
Ah, au fêter là. Oh non, fêter là ngoko. Non, c'est là ngoko. Au fêter les gars, ne livre parcellaire wana. Oui, te lupango nanga na ko fêter là ngoko. Ah. Na ko fêter là ma ke na zu lupango prêt. Ezaka livre parcellaire tendo moni wana. Eza na lupango. Ah ezaka bongo te. Na ndenga fote Neji. Tika nga na remixer patron nanga. Te remercier Natigio. Te Natigio remercier. Merci prêtre. Nana plaisir ya trop. Malobe ozanga na monoko mais na sentir que na yaki pembe no pamba te. Na zali na vision. Merci beaucoup. On va continuer là. Mais ça lui bien pour encourager les gens à faire le pango na maman musique pour jouer le pango. Le roi deuxième fois ngana mona ouais ngana mona ngada mageto bino mona te. Pour pas vidéo zongi. Ndenge ngana vidéo na patron nanga bo. Ah. Ndenge ba senga bien merci. Ndenge na sengi ba na merci beaucoup sur le pango. Hein? Siko. Deuxième question me pose à te que yo le capeto que descend ko le ka o lo ba ya bato wana. Ko ngana mona ngoti. Na za na preuve mona opé sauter pour na bango. Ngana obeli ya biso ezali. Que c'est salama déjà. Oh ba salaki yo monaki yo na bango. Yo za na preuve moi photo wana le panga bato la tsanga. Tenga moneka ba vidéo ya ko pela tuni na nga. Bato kili bo sangisa loso na fufute. Oh. Loso bolio na madesu so na pondu. Fufu bolio na ngai na poisson bolio na poisson. Ah. Mélange. Pour mélanger biloko yango zo bebisa makambo. Si bozo on mélanger ne loko boko mélanger na yango te ça li poisson. Bato bakufi. Mais tout le monde est au kiné, tout le monde est au stabilité, bakar bon nga kuna kango première fois na mona Mercedes so ezala nango. Ah ya zala da o koko di koko ya zala déjà. Nini non la team Parce maman on a so bana faut pas mélanger. Mais na monde juke ta. Juke ezali juke ba Jaxi Manzambi yo ebika ba vanda raté. Jaxi ayaki ya za koma na Angola ayaki moi tout. Osa nango ba cooks. Mais la team ça va. Miguel Nzao. La team ça va. Deux hommes yango na ebisi yoka faut pas mélanger. Mélange de ça la mabe benji. Bino bozo mélanger na bino makambo. Na ebité. Te yango la team ça va mais tant ba traiter orchestre na bino orchestre simanda ko. Bongo siko yo mo petala mission simanda ko kasi. Misa simanda kwa Zaraboy. Misa de poto chaque année. Misa roulera na bakara boy. Yozo bané mission mo simanda. La folie commence par les gestes. La folie commence par les gestes. Ngana bi ser na ngam pixer mo na tanga kombote ya famille wana na mona tanga banda liboma. Abenga leki na e. Leki ne propre ya mobala benga bina e. Intel. Ya to ke lala. Deux places famille ba comprendre que ser na biso bandi folie. Wo sa liaison na nani? Kwa monia bandi liboma. Kasi so da muta bengi pembe mwini. Mute bebi. Oito lo basuli. Mais on est dans le réseau, on orchestre mon orchestre muké, baloba mingi za orchestre muké, orchestre simanda ku menga na mona sa visiter boye no mona boye. Avant no yo mona. Yo to zara no to kutana na banzela yo mona abisile to. Yako na tatuni yo po batu bayoka pe bongo. Mais on biso do mona ya mususu po boye pena boye. Benji ba vivre na mensonge. Batu ba vivre na mensonge. Komona prêtre na biso ndenga évoluera. Depuis to mona ye na TV. Depuis nga na vanda chez biso na moni a intégré groupe ya wengi musique à maison mère. Na mona ka danger. Abandika succès wana moto wana. Na ndenga faute. A perdre ngote yango ala na ngotile. Ah bon? Ah bon te yo po yebi beji. Ko ça bon te nga na otuna ba question. C'est confirmé ba yeba parce que mukili yebi. Yebi sanga sile wapi. Là le jour ni to ba ke rita sila, rita na succès te yazara na succès. Mambuto sala ya la raccord. Banzembo ne to ebeta na ba. Banzembo ne tout ebeta na ba boîte. To banda moni munene kala. Avant to mona batu misusu, to ba batu misusu. Obi, nga avandi na Brazzaville. Na biso likambo mon Dieu témoin. Zamba témoin na biso. Na sincère likambo na obeli solo na obete. Nga na vanda na Brazzaville, j'ai fait 16 ans à Brazzaville. Quand na milia musique pe na beta randule. Take playboy pe amboka
navanda na mboka mopaya baorchestre bando uta Kinshasa yaka Brazzaville ya Brazzaville oyambaka bamisien babete oyo mpe lisolo ke ya na jeune mo Jires ayabeta na karaoka diplomate wana chez Fabien Universal ye so tuti ye ayayebi bato fo bapretre tout bato bave na bango tout so mbata ebele bandako oyo boye abenge na tio boye bino ete bosola te même groupe na patron nanga mais aucun jour nga namona ye aucun jour nga namona appel la patron nanga ke baya ne pe ndenge pe na mema misusu ke mbata bona koti pe bureau on mema mission o nanga Richard bon ebele makasi o ba ndo beta pe na maison mère ebele l'époque nini po c'est l'époque donc obanda ka ba faire repésali ça na 2015 tant groupe bandi donc moi ka kobanda kolon kozora 2015 kozora 2014 si toya na 2000 ba 2002 de 2002 à 2015 2002 ba faire bazar maison mère non ngana botangela bakomba batu te longtemps génération par génération na nga faute ngana na pona tanga bakomba batu te pona ça promotion ba ya batu te mais na ba référence génération nga déjà on a loba j'espère ça no bida ba 2002 ça ba début na nga pe ya Brazzaville donc na rotsa lo wana ti ba 2006 si on a 2014 to sunga pe artiste belé makasi ba yepe pa na ola ti prête moi kabelela ba mission be bala ba komo lelo ba c'est belé natangelo kata ba ba to solaka net ba masa na nga déjà ambulance ba to ebana bona Kinshasa te ebana Brazzaville ba masa ba kunzando wana keno ba to solaka ba ambulance partenaire nanga net na ndenga libando na tangelo wana net ba kunzando ba masa ba zebele misu ba bima bengiza bana ba orchestre na poso na sa promotion na bango ti misu pe ba manka patron na nga na ba TV et ça la robe passé dérange pas bon à Brazzaville mais aucun jour on a kutana na patron na place mo boke ya ebeta matolo rien na mona rega dana game ya za dana batu na ndanga fote na komba nzambe na so vérité makambo na obeta oyo ba ilo mabiala ba yebi baza ba témoin ba présent personne ba na ba mikili lelo ba yebi ba Blaise Kongolo ba na ba Lion ba yebi masulo na obe ya ka déjà dana game donc niveau te na batu na baso ya nde ka yebra sa eluka mais il y a déjà ça qui a ça déjà bonga mais lelo boto ka moi confusion kota mambo komi na ndenge mo boy tota la ka bon TV mutu to na droit loba koloba pe ba pexi mutu mais choka ko pe mensonge testant ba mensonge soit te mais choka ko pe mutu mo boto leader mo pe tam so attaquer pe leader na yo no loba not et c'est tout son abi que na bi niveau na ye Nathalie niveau na déjà à l'époque Nathalie niveau na kilelo Nathalie qualité à leader nanga Nathalie qualité na et ça mawe ça na passe on a ça différence azana c'est patron na auto likola patron c'est makasi ça dit nota moi au moins na mai mais patron nanga zala moi na mai nanga te nga na masa ba Cédric wata ba petit na e basi nanga wana ba gigi aka ba Cédric ba kisamboka batu nanga to ba ka posa to za ensemble. Mais nabi que vient na bango suprême déjà supérieur à l'époque grand prêtre Igbo de la Foro non peut ça ba respect belé à confirmer ka supérieur to banga ke déjà mais lelo bon musique à Congo est comme nango moi ja na mais la moi ji vous comprendre que Toyota na palais to koutier oh mais la pe moi ji na e ni ya la bien ba PDG bobo là il bazali PDG amboka ba bon séjour na ya za na ya kami to mona ka PDG ya siko azali et puis singa ben il faut kota pour moi vendredi na olimo ba et vendredi zo limo donc faut koto zo après ya ka mabe ya pena ya ka mabe ya ka et pas ya ka ne pas en pamba mais lilo gros succès PDG bobo ya bomba nga mabe na mikili ya sombela nga bilamba ya sombela ya pesa nga ya ndako te PDG nga zo boy ando komi bongo na kela ko da valise mo pona ba accessoire na e vandeli na la valise côté wana donc PDG mais lelo yo big respect lelo la team wata lelo ba otsabino na centrale ya na ebité pour ba comme on se ça lelo ba bon peut ba pêcher retiro comme Donald Trump lelo ba titre réunion so bozo na la team mais tout le monde a beau bagaille ba guerre belé je reste foot bon na guerre na côté kuna jet set
bon na guerre na ba villageois ba biloko zo uta kuna ezo ya kotoyo koto pe ba biloko monsieur zo uta ezo ya pe kotoyo vous digérant on est côté mususu ya ndeni na ko expliquer ndeni en fait omoni étoile babundisanga. Moi je trouve que boss nanga une étoile ebele ana chance ana lupemba na ye c'est normal à bagarre c'est normal babundisa parce que moni na monde de musique nde tobetela ndula ngo soko mosila fo olukoka otaka mutu moko fort so motake mutu fort bato bachoka c'est que mutu aza benji nde ba émission na ngelala a benji na mito nde boye moyende makambo a ngafona ndobo ya benji so ndobo ya benji bato bato aya boya benji azana comme boya benji c'est que ye pas à likambo so tsemo lo no bato batala pe osali ndeni parce que mabe moko tango baokoma batala eloko bango baosala ezala moins par rapport à prêtre la biso biso to ça ezala moins na ba qualité ya ba chant na ba standing ya ba musicien na ba voyage na ba mambo ekontaka na musique na ba concert ko beta bandani ba na ba production ba produire bango ebele bandani ba vendre na palais ba répéter kaka mais $100 ya passe pour ça na ndole banaka bon là c'est ce que so mutu za maele vanda yo tala la musique na musika to landela sans que mutu biso yo tala te jeune prêtre na biso en étoile voilà pourquoi bunda bagarre ebele poani na lobino bongo biso to beta retirada to beta kimi ange mi démon de l'autre on a chemin de la gloire bon ndenge yo moko oyoke la chemin de la gloire ebetaka na mboka ndenge chemin de la gloire ebeti biso bandula ebele okotangelanga baorchestre mpe oyo évolue lokola biso bonke babetaki diske na bango banzembo te ezobeta diske na bango ememi bango boye diske na bango epesi bango boye okotangelanga deux orchestre un victime ya Fally Ipupa Jet Set ya fait rigola bando okotangelanga mpe preuve oko expliquer nga oyo ba place babeti po na yebi mpe namoni ota falo tie boye epo namonaki ya Fally te namonaki ezaanga faute namonaki bon ya Jet Set kasi yo mpe banda otanga mais likambo yango obi ya badate oyo namoni directeur ya marketing ya fait rigola ba concert abibila bolobela concert trop ba concert bobetaka ba côté bakisangani banini na minute so ba na 4 dates déjà concert ya poto tobeta ya poto ka bona date te mais boloba kaka date ndeni tobeta na poto te bango batie da ba date toke poto ebele koleka ba orchestre ngoloba ok poto koleka Jet Set ebele moi ça journaliste mo tala te otala faut pas expliquer yo faut yeba ngo yo mutu ngana ko beto lisolo te yeba ba nombre ba voyage na bango yeba biso comprendre que biso to voyage rebele to bougera plus que bango biso to ben polité que na vandi bona ko mo insulter leader mo boya bato faut na respecter patron mais bango ba finga trésor kongola ofinga patron na yo ofinga patron ala directeur ya marketing ya fait rigola alors qui peut plus leur kobenga leader na opé ko sale publicité te déjà kobenga leader na petit ça qui est politesse c'est mal éduqué nga na ko sola mamba mutabongo na TV ata et ça le wana tinga na ko mimie basute nga na kisasa mutana lo beta ngam akeboka ngunda na poto nga na kenda poto na zonga na vivre nando sola na plateau quoi yo traité peu impoli impoli bon ben ko traité mais yo traité bino peu impoli que fait rigola héritier wata amanka longo la page na e na ta ya mutu ana te nga na esola mamba musique nga nzembo na nga ebima to ana disque na biso la mission to beta masolo ana tant mo beta masolo tel bo afinga qui est politesse nte tinda finga nga na répondre na question na lobino mabeta est-ce que nga na fingi
Alors, ok, non. il y a manqué patron dans le respect. Il y a Monica qui est impolitesse, il y a grandeur qui est impolitesse. C'est mal éduqué. Donc, dès que ça page nae, tout sur le mambandoule. L'arme d'amour est obima, les évangiles les obima. Chance au prêtre na biso apesi biso. Bayo ka biso pe. Nde bon pe bakaboli la bango li papa. Idéologie on a ngo ya zanango. Que misien fa renyara za na kara bien, foutela pala bien, sopé palin, zo palin. Idéologie wana ya zanango. Oh batutu ba nango. Alors toi pese mambone ba honneur na e, oh ya zo mérite. To diminuer na ba petite chose. Na ba batu mo boyeza ke ba sali jeune na bango mo boyeza nango na domaine moti. Ya profession mo te ko nga na sala la musique, nga na journaliste, nga na maçon, nga na menuisier. Et ça va bini boyo finga kama finga lelo boy. Mais ayo lo bagi ma finga lelo bosi bo basi ba sigere se bandaki autant mon akare bagi ba romono be kuna ba betio après pour gero ne salami de ya ba ba na te ba beta motuté. So bo beti motu mot d'ordre de GP Samaki. Ba yoka ki batutu ba mikolo. Ya osambe zate benji. Biso to wana biso to beta musique. On est pas no ba betio ba distraction que ba bi que les évangiles so ya na makambo na. Ba bi ka bato so ba koti studio to ba bimaka ba yemba ka pena. Bato so ba koti studio to ba bimaka musique na bango yoka na rapenza. Bato so ba koti studio to ba bimaka ba betaka disque na bango ya na makambo mu pepe. Poto étouffer bango to sandeni. To créer boy, yo kende loba boy, yo kende sala boy, yo kende finga leader na bango. Yo kende loba ba boy. Te fona la muka na sala boy na loba bolo na micro. Pona ko mbrier public oyo ezozela disque na biso. Pona ko mbrier ba spiritas bazala ba landela bango. Mais malgré ba spiritas on a pesa mbote partout dans le monde. Bafinga bino bozala ka 40 mais boza ebele bozo gagner bango boleki bango na mopepe boza ba fan oya ba mandia te ya ba shegete boyibaka te ke leader na bino abeti ndule bobimi bokeyiba boza ba seul fanatique oyo ezala boye concert bolati kitoko bozo bundo somba mokasa sika veste sika po ngenga na concert. Donc le ngoni apona ba spiritas. Et puis na bosani te ba mélomane la bonne musique oyo bazalaka bato ya batuté oyo yabi que c'est un congolais na ko soutenir musique. Voilà to linga bango pe mingi les évangiles les obima boyoka ba artiste na bino to sa ben polité to vanda na plateau poto to finga bato leader na biso la sa biso bongote leader na biso la sa biso bongote ala sa biso patron intel aza patron na ade buyo boko ninge faire la patron bon pe patron na yo omoni ke bino nde bo safo tena no yo le patron intel pas patron na yo ne faire la pe patron na pese bon fabrication pe na patron kuna a pe patron Gires Food pourquoi pas dans l'orchestre ya bon te et ponara benji na biselo moko pour na moni yo dans le respect wana et ça la rapasi soki ozo respecter ya baninga e masa wana muninga wana ya makaya na bino na comprendre tende lobi isala pasi yo o respecta ba papa baninga momo na famille mo we bala ben poli bonso ba na TV ba finga pa ba papa baninga ko fula pe ba père na bangoti o sa wala sali ato manquer no respecter mais o fula te on sali ezwani wana na talingi soki naza na nga na tante yo tangela nga ba leader ya bato misusu ba patron na oyo zo tanga ba patron ba mission na bango nga patron na nga serisi watana mais on peut ces exemple yo mo na pese exemple nga pe na respectaka ba patron misusu oui mais on a tangi mais yo so tangi ka ba kombo mi ba patron ba ebele pona tangi ka mi on a sincérité yo ne to katinga te yo tangi da mi balo bandika na bango depuis émission bandi on a tanga ba bango ba témoin yo ndaka na bango olobela respect olobela respect bateya yo yango bateya yo respecter bato boye na boye mais côté mosusu baotraité bino bempoli baoprêté ta mosusu leader na impoli aomankaka azomankaka ya na ye chef na ye ya kala oyo apesa ye chance na maison mais toyoki sele oyo mpaza ya bayaya mpe oyo ya leader na yo alobi héritier mpe fois respectaka fe regola mais yo olobeli respect awa nde toza boye
Jerry Spira, chef d'orchestre, na pesi masa na mbote. Ya mene Mish Kangani, vice-président, na pesi pe mbote. Baba chef nanga, na respect na bango ebele. Siko, nde na respect ya Mishka. Ingelo bake Mishka fo alu sala nyonso tu likolo nanga. Non? Respect fona zana ngo pa na ezani. Et un respect mutuel, nde toza ba ami, toza ba collègue na boulot. Mais yaza chef na. Aza chef nanga akopesa nga ba instruction o ezake nga na buso na buki mibeku. So nga na buki mibeku te na orchestre toza normal. Et si tout ça to kabwani lobby. Jerry na kwa na ye, nga na kwa na nga. Jerry akomi chef nanga na contexte nini. Respect au fond on appelle ça Jerry za ki amitié, c'est un frère to utani na boulot. To kabwana mutu mtamoma na musani. Respect o nga fona pesa Jerry. O bino bo expliquer nga, o yo ko expliquer nga siko. Isa respect ni. C'est wana ka ba sien ka wana to ka isele ona loba, héritier faut respecter, faire reposance à la chef na ye. Alors faut respecter. Donc chef net to la bonne orchestre, chef ya la ra moko leader. Isara que non entreprise, bon yo peut gérer tâche, yo gérer tâche. Chef d'orchestre, o leader ro s'occuper na mambutu. Yo za la chef, bo yo za na discipline, manzeku o gérer la discipline. Mon boulot ça la maté. Pour ba mission place to yaka mo kompena mili monnaie. Mon so ko ya wa ba ki paye. Aye pa pe na ba dini na aye pa que non te na ça la n'importe quoi. Mais so discipline ça ba bana que te vanda yo déranger. Chef, mais so to bimi ni banda, mamtu na sala manzeko na droit lo bana ngati. On a déjà un qui chef o to lo bela. Isa ya boulot ka. Nanda kunanga mutu chef na ngazaki. Vous comprenez? Siko soto longwe déjà pas prêtre na biso héritier watana beto komi libanda yagi manzeku so aza mukona nga na âge yagi ve ndeni so esengi na benge vie pona on pas obligé na benge vie te ba vie musu pe ba vie mais mo ba pe te to sa génération moko mamba ba vie ko benga vie fo mutu ndalingo benge vie abengo mutu nde alinga ataza mukona na te to mukona ngo ko benga ka petit na loenge te na bonne manière na muto atangi classe na muto aza mayele na ki lelo nde to vivra boy okoya te ke petit parce qu'il y a des petits corps quel temps go benga petit frère muto pa ko ba pe leki na biso mukolo pa ko ba leki no leki na réciproque so ba mukolo ka opesi na ngo te na minute mukele ka fâché to mona on a ba palin respect réciproque so yo respecter ngate na respecter ndé prêtre na biso afinga nani naksanga lo balangelo mo o prêtre nga manquer muto respect mais balobi on plusieurs fois ko lobake o meko simba spiritage to mutu nanga moko atangi kombo na jouer musicien na bango kombo ya na si sa question nanga no ya na ndaku nanga notage o mona nga na baba te belé ba juger bon que c'est vrai faut pas respecter ngo makasi muta zongo c'est là ba lo ba yango na ki beaucoup manquer faire rigoler respecter héritier ko lo ba la faire bon côté ben jio me ki émission no ka non ba interprétation ba to sur makambo ngo ya ezo lo ba mayo nyonso so na lobi na hote na yebi ke otambolaka ozo kande ba lo ba ke surtout c'est le wa do betela ngo pena 7 mingi ko lo ba ke héritier fa retirer ba mo wana ko lo be ngo frigo la te ayi ani na h et puis ala ayi pe chef na ya kalandi ba oui mono alobaki makambo ya parce que bino tikali bino sko ba ki héritier to beta bino ebie na mona kaka ke oyebie ande to so no ba wo tangi kombo na est-ce que yo ebi ke oyebi d'abord kaza maître te est-ce que yo ebi ke c'est mon petit omote na ngo totanga komone te kotanga kombone so ngo fotanga est-ce que bike yaza mwana nga ya palais na yebi oyebi ke na mamba musique oyo nga moto na ye na kopo ya musique ya bando mona ba misé ba ke musicien bo mwana pale siko nga neti te na vandi boto na ota déjà eloko lisolo yo beta komona na moto ya abandi aza promoteur ya makambo wana o batindi aloba bongo pona nga na mona ngo déjà za bêtise aka jemo bezo sala o nge bangi ba pakola pe patron nga soki patron nga aloba bongo eza pona ko réveiller bato conscience ba comprendre que bato tout
baza bato ya ochabo ete yana ba place mususu ngo meka yo mo pe fo miyeba menji atala ba quartier to kola bo ba voisin biki chez ba voisin to be ba mapango yo lupango ko so meki ba na vena mama mbila face à fort yenda na bo so meki se bango ndara o mene bino video bala muta makasi kuna to yeba na nde to kola siko ba musu ba boma moto na bokese be ba ni okesa oyo so meki awa flamme ya la makasi le leader wa robeta pe leader o beta on se comprend alors tant que bon meke lo clash mo boy faut pas donc ça bien on dira que té soki bo sali pas x même so pas y bon no se no te que no te to sala pe po bobo sanité boyebi bien et ça place mo boy balexa bêtise té pourquoi tu n'as pas ça bêtise té to yebi bien tant apesi mort d'ordre ezaka bato yoka et donc qu'est-ce que makasi bato makasi te ça ne place bato bayaka na buzo bate to se respectaka na kwa na biso mais soko yo le ligne de marquage ba olakso ke yo opoza ke fo ba corriger qu'est-ce que makasi ezaka mort d'ordre epesami bato bayoka mais bato ba sepel na ngote oya te mutu te tikasi asali mambu ndenge ya osala après akoyeba mpe ke no te maloba wana ezalaki kaka ya oloba kaka ya pamba to ezalaki ma maloba oyo eza bakoki koaplikango misiki ya bitumba ta misiki ekomi kulu na ndenge misiki eza sa nde evre ya montre na bato batala bato bayebina na bar baya baza ebele baya balinga bamona miziki kongola alinga amona ndule na ye atali ndule tele bo abetaki danger tele bo abetaki danger papa sheka abetaki danger président oyo ranson abetaki danger kote oboye baya vive ape nde bana malgré papa aza te grand po takenda mais baja mosquete babetaki ya na kermes wana babetaki fort ndule wana basaleli omo boye beti nde magode ekangi lelo tukubiyo ye ekangi eloko alongola yango eza te bageneke ezobima mpe melongoli magoda te bageneke ebima melongoli magoda te magoda eza kaka tourbillon su yango ani tosuka nyonso toloba te tosama mbo emonana tobinisa mokili baosepela bozwi appui ya wenge musika maison mare tomoni Sankara oyo appuyé apesi même héritier comme Donald Trump te mais omoni sikoyo eloko ozongi noka na likambo nalobi Sankara dekuta aza collègue ya prêtre na nga bazalaki nde kuna na maison mare ayebi idéologie ayebi ke awa mutu wana so alobi boye ayebi ke mutu oyo ayebi histoire bien bato nde bacomprendre kaka osili so bato bacomprendre bango no eza manquement de respect te obenga manquement de respect ya nini yebisanga amanke nani amanke kulutu na ye kulutu nini ferigola kulutu po nini bokangamaka na mamba bakikulutu ti lelo kiya ezalaka na grade nini nango neyebi te kiya nga ata grand frère nango alandi ngai pa moke manager grand frère propre napesi ye bambote ebele kulutu te aza kulutu na nga mais akorapela nga kikulutu ne te sekaka ne kulutu te soko morapela nga kulutu kulutu arapela te kulutu ayebanaka ke ozalaka na charisme kulutu somoni kulutu akomoluka ke babenge kulutu afo kulutu akulutu te seka ayaya te awelaki yaya tomoni plainte mo esami na service spéciaux contre bino il paraît-il que Ferigola afundi mpona sécurité ne apropa makambo oyo ebimaki mpona ye wana asakende da kosaisir justice mpona makambo na service spéciaux je crois oza courant nango que Ferigola afundi déjà bon afundi nani afundi la team non afundi la team afundi héritier Watanabe apropos ya maloba oyo elobamaki wana mpona sécurité na ye asaki da na service spéciaux oseki nini eloko nesekisi yo mais kuluta ke da koyebisa bango da affaire oyo nde ebandi déjà Benzema boyebi déjà ke boa na plainte omoni la team wata eza 10 mouvement tant pakaso ba eza 10 mouvement omoni eza loka muta okota musapi na nsima koba biso toyebi ke la danger bosko so
likambo ekomeli yo so okende okotisa mosapi na koba na nsima koba likambo ekomeli yo ya problème na yo moko yo moko oyeba ndenge osisa yango na bo répondre ome na tio place moko boye obundana nango nabundana nango merci je reste foudre tozwa te mo eloko moko boye po tokende na biso na baquestion mosusu ata mafokafoka nga ninga avocat lino ya jina nga olitoko fort naninga avocat lino ya nzembo na biso naninga mingi ezaka oyo moki victoire ekota wana ata na badeconserve komaka date inspiration nango me basouffrance ya mondo oyo ekosila mokolo nini nazwaka yo mpo kausa bapota nazokakala na bolingo infirmier bongoni metrie komo tubanga ntonga na kufa lelo lobi mosika bobobelo ye tipe bokana lauréat wana raisonnable bavegeshe tanto ando osala nzembo ntango kweta yeli biso yango kebota bavoko to na yoki yango na bia fona lota bavegeshe fona songa pena babalisa geja na famille royale batongeli andako na ina osea a krisia molenga benganinga na kolala wapi wate oza moyembi pena nakendaki mpena bia mpona mona bave wana bave nanga bazoyebela batenoriso bayembaki avant biso toyokaki mpe bayaya po biso torespectaka bayaya orespecta mpe moto ayemba bien orespecta pourquoi pas nga nalingaka bagrand chanteur fort d'ailleurs na orchestre ya grand chanteur mpo nalingaka bagrand chanteur naya mpenza na babangisako mpe bazali oyemba ata moko te kobangisa nde nakokomobanga se na oza su mission nete kobanga na sens ke so abimisi mo texte so moto abisika texte abenga na sepeli nga sono kika moto atubi moto asali niance abenga na sepeli atoa des émisses atoa texte te bamisi bapesako mpe kandala na time baza koyemba na bango oyo nakoyemba nete moto apeyanga kandala na time te la time to na fouter la time fouter emane bien mais apesa okandala elongo la time to bataka bagrand chanteur totandamaka na bagrand chanteur yebisanga otangelanga fouter na la time wata aza te la time wata eza idéologie oyo tomona ya babon chic bon genre lelo ke baa na champ baa na soin baa na stabilité kobukana te la time wata eza mamba lokuta te ke boza na bino na kini bobatami na manki mo boye na kinkole bokosaki oto wana botswana ota na Malawi te la time ya bongo te la team eza so to démarrer bomonaka Diba ya zawana Spiritas Fatal Brown ba wanted bazana ba filmer bomona bango ba belor bazana ba filmaka bomona kino la team emata avec ke place ya teke na yebo na komo kosa na bonté o naza nango na nango boulot eza to embara danger ko bandana coin tina coin faux chanteur azate otangela na ba orchestre mususu ba chanteur ba sepela sa bazali na orchestre oui ba chanteur ba emba bien na F victime o yoka emba bien na F victime F victime oyo bena so yo mo ya emba bien texte ne la rao junior emba bien junior butu quoi junior emba bien mutu nanga musuna ni na PCP chef na biso à télé à emba bien à chanteur de cœur pour chanteur cœur même mon renda vandara wana à emba bien bona maison mère lelo maison mère chanteur nanga kona na chanteur nanga catholique na inongo ouais BCB dinara on a check ça bien dinara emba bien ya texte ya za des émistes ya zalaka bon na BCBG na BCBG BCBG kuna na ba grand prêtre d'ave na nga verio ça va verio azawa na ba métro bazawa na ba joski na pe mutu na nga ke wana de graine Silva na mona test na parti ton aller na Kolezi na mona test na sepela ki wala mutu na nga pe bona Villa Nova na wa sepela ça akuna nde na ba chanteur na bika ya kale ya lelo na bona ebit ba chanteur kuna ba te
ndeni abise boye na bino na komba nzambe tala na bi komba nzambe mondima te au mona wa polémique mais na biso pena ke na yebi ba chanter kuna Yasulu yo ka ba blonde no polémique le cano déjà na répondre question dans na répondre ko tu na pas orchestre ba orchestre ebele bo jet set casse chanteur à CPSA kuna te on n'a pas actuellement Zela non te Zela ko non Zela pena te kuna nandenga photo te non Zela na ndo sepela na risé mais risa za soutende te nandenga photo risé pena ndo yemba bien ba ilunga basana ba yemba kati wa mutia mabe yo c'est nini na d'ailleurs le bano ba chanter c'est yo débat ma question no kutia no ya ba chanter te on mona ka yemba bana te question elle ba chanter so mais ya ba chanter otunenga ma ba chanter ongo ke point no ke oh c'est rien mona ka télé magana na bita tshonga misu na mona tete nde na répondre yo tete ke na bito na kamutu to pala moni na posa to ke na terrain wana te hein to ke na posa na terrain mususu Nzire baby musi baby ndeni to talara mais biso to salara o esepelisa bato biso to yembara bien biso to binara bien biso to salara maramba bien to sepelisa mokili ndenge fo musique esalama biso to salango mais to apprendre pas prêtre na biso to pesa ngo pa bato mokili omona yo déjà wana nzela bien déjà eteninga ya nzembo da succès kanga Kinshasa ba challenge pa pamba bakomika kozela ebima po bato basepela mais mais question na ngina tuna on a habité ce qui yo pour santara ndenge nini pour ça fait beaucoup de temps likambo ezolo baba mingi na TV to ko on peut pas leader rebelle et surtout ceux qui balingi ba attaquer tam sur héritier Watanabe tout so ka mingi des fois mingi to ka fabriquer alors so nya lo baka liga mafabu ba na so na héritier te fois la ta bilamba poto sona na et ça le ndeni tant ba bengaka la ta bilamba sala soki nini nakala soki ndeni omoni na respect na yo te na mona bena appel leader na mona lo ba pe préféré na yemba soit na lo bano o le na question mususu poni na obibongo omoni tant ndo kola tant bana miki omoni so mutu da arbaka na obeta o ngana obeta na misabato eke batikeli bino terrain bo bunda eke ameki azika kuma liboso amope mutakaboli te ke baotamo ke bo bunda bako bunda beta obi nde sala te koseka te obi mutana obi réaction mutande koma et comme en net et fait sa agitation alors na agitation on a il a ça que moto à perdre faut aloba n'importe quoi alors fingo même que non on mutu munene te moko ata mutu munene tout monde obite obi ba jona ndezala de mutu mo da perdre asasu na force te ke obunda a luka ba raison mo ezaki peut-être msusu hein mon on to loba la folie commence par les gestes au monde que muta komi le roi net ils ont même na kiolé à perdre avec ba selo konita sana nde baja ba question tout nanga toi mutu déjà sont insulté mutu ofinga force à faiblesse et ça déjà faiblesse yangwana mutu perdre force ok na faiblesse faut afinga mutu maila finga mais il bon te nde aboso mutu ko mo finga c'est mutu perdre obi mutu makasi aloba ata vandara siota dara ali yo siko mutu oyo wana agitation o bango bike mutu nda boso na pusa na ko beta ngelo mo pe mine bukani wana isa bongo réaction wana ya réponse au pesinga ya question na tuni ya personne visée donc mutu azana vision mutu amona atanga atala dia orage mutu azu palpite mutu azu trouble mutu habitani na sala alors mutu dindi na piscine à côté na piscine assurance na laver ma comprendre que non bon danger te a noyer abeti maimbata maimati mais rien kita bon danger te kita
Maya cheo sana sei banda una. Donc na tona suka to si sala biso. Wa muta polémique na tunika po batu bamona ngo batu bamona ngo OK plus là personne alors personne Yawana ya belani kombo na ye nani Yawana ya belani kombo na ye watana begoga ya zingama na banjelu oyo babebe mobalia piko pe ya bwanya yawana aye kuchi azobangisa mabe na bisi oke apesi ba exercice oyo bato bapesa kala ezali na epoka ba VJB na ba VERA ba papa wemba tomona ba makambango ke musicien ça bini bo musicien ya musicien mususu osana émission libanda boye au moins no bato batelemi te bo baibete batemi na bango te bata aloba nino na kosote halo banya nani bawobule poeza mayo poeza mayo poeza mayonnaise poeza mayo parce que na bolelo pena tota la team wata bawobule poeza mayo sexane bato te wa poeza mayo utala na succès na bongo bango album quand bato bozela album quand album déjà sauté na page après au moins après a commis 95%. 95%. C'est donc possible si presque c'est le cas clip. Et c'est le cas ba mike ba musuba kota. Ba biso to kota te biso. Ba benji kota. Mais ba date quand parce que déjà ba date c'est repesama. Bo ba mwinda ko lo ba bona date. C'est repesama. Ba ba lukaka na ba province ba date c'est repesama. Bo sepela bo yo ande toyembi ba Dani Chandu chinois congolais ya Josane Onyenze Dani Chandu ba chinois congolais ba komi ebele mais yoza number 1 na bango yoza number 1 chinois congolais o mokili ebi ya liboso partenaire privé celle qui me reste c'est Dani Chandu motema ya Josane Onyenze pesi ba mbote ebele ande tovandi wana village Esther Espace Esther, village, chez Eli Oulekou. Eli Oulekou, bachar de combat, pardon, Kosenga renforté. Wama salanga CD mbong, benga lela. Donc, yo ebi. Napesi bambote nanga na bao balinga ngai. Edikio en direct de Paris. Napesi mbote na famille na mobimba. Je reste vous donner l'arme d'amour bientôt. Bozongo na bapalien na bino tant que prêtre au pes annonce jour ngonde au senti mo mabanga tonde album esa loka ba la kelele bangi na peso bato mo poka pe na album bato kopia na boaka te bato ma millionnaire rien ça do yibaka te na olia bambongo pamba so sala ba jeu na te ke dana yembaki bo apona zo bombanga bato na te te yo te yo on a droitier to boaka ki déjà o etikali to remplacer pe baza déjà street faut to remplacer bentel to ko sape ba bureau na biso basaka na biso so na bina za mutu na oliembongo mote ke déjà nanga peso millionnaire congolais fou de Jésus Travel Mutambongo Mutambongo fou de Jésus Travel c'est que fona mais la larme d'amour la larme d'amour il y a millionnaire millionnaire te mais ba millionnaire bana ba place ba millionnaire il y a millionnaire na solo millionnaire so ça millionnaire millionnaire au sans place millionnaire de Jésus Travel millionnaire na za boeli le ko auto coach sanga mutu moko ya Mutambongo te di fona boaka foto boaka pe ba tabita ilongo babima wana na larme d'amour faut babima bakawele faut bakota kota yebika ndesa votre ça da staff pour trouver na biso to moki na biso de na suka après na tika o yemba edikiose ba big salama toi na bosante grand frère ya Congo Pontiac tous les jours à la wana ebike baleki na ngai bon mutu mo azawa zwa mo eloko mo boy kotisa wana avanda wana yeza wana ebo donc black po ya mabanga de mabanga
Pendant la place misusu soki yo ye bonnet ndo ba millionnaire wana nani Fou de Jésus Travel. ana place moto ko vente nde to vente saka ba PDG Bobo Beloy ba moni kana ne lomo ba evandaka A été yé pena. ozo comprendre que vanda ne tikala e olongwa te neti ba place to boki ba beker mu ya beke so da ba oyemba ye akita matafo kongo yemba ye wana ya ni onyenza okizua ba Xad Matuba baza pe na kati wana toluka ba Fidele Muteba yo yebi idéologie ndenge ezalaka donc na bosanité pourquoi pas Sacré Goga de tout le temps de tous les jours attend calé ya mboka on a base na biso siko ya Paris bamona ba sexy boy ba Nagler boy des fianceurs suprêmes na boni kawe Trésor Mbombo Paris t'appartient et pourquoi pas Mike Lovalova le roi d'esprit yakabela ngambongo yakabela ngambongo na ba basket Doudou Mbisi poisson de Paris aka mapinga mon général aka Foulek Stomy boy na pesio bambote na place ozali na bosanité pourquoi pas les grilles à Makaya Manganza Gelon Manganza staff na biso place tokuta na Paris wana donc blague écoutez la presse Régine Ilunga Oussama ma pièce unique gouvernement remarqué cause parmi ma richesse à pays Oussama on ezali pona yo tisi akonde na bosani yote assistante sociale babiye soki mwana azangi position tika na yepa na mwana ozama mbutu na Paris donc ozala calme baze bele na Paris on na ke na Bruxelles na mona babebi lukula na moni ba Blaise Kudia Matadia Kudia Kubanza venango Diloma Mpuya exemple à suivre et pourquoi pas Glody Zara Capon basé belé foudre la mutabatu donc apesi mon inspecteur Moses Jérusalem bambote na yo ya Pichumbakala ya appellera ya Pambozi $, les millionnaires Yannick Kinia Rombox à côté hiver en Centrafrique na ebisi puissance ya danger asi la raté azala mota azala Mohamed Moleka le seigneur de la ville ya maman Charity Moleka nana mutu mo ara Dallas alinga au fort maréchal et surveiller ça jour bokende ya alela parti na tela ataka ba bonsoir parti na maréchal et surveiller ça maréchal ya ngwana omoni moyembi yangwana tozaka na bako samba katena mbongo bolingo bateka katena gambela moto ya bolingo neleki talo ozashe ata bakoro prenga na mbongo na kosedete pardon ko ba jalote akata bongisa lina e boma moto il n'y a rien de possible devant Dieu. Oh, Badwazongsi. Serge Makila, dragon de la monnaie. Ouais, tu as assumé ça pendant la team, tu as musalate. La team yo mon nation te beta a Benji na beta rabandule na mona rake to yembaka na biso. Mais to nyoka marate. Bakia mususu mona pe prêt à se ne bo vanda bo pe matene rap. Public est soli nango. Eyembi nango. O menga yiki bongo ya munduka ba faible. Munduka ba faible nde. Baloba ngo so. Te so tabi bongo yemba te. Fo yemba yo moko. Banzembo ne ba bien ngote. Mutu banzembo bebi. Pour public anesa yalo nde to ndana boîte sofa na boîte. Radio yemba yango moko. Radio tanto radio beta biso to sala. To yemba ensemble là. Oboshiko. Live pe yango na ti ba yela saki bazana bino baza bayebi banzembo na mambo sala mo bayebi so bayebi ngote bazana communication na bino te ba boy no boy ba bavandi seben biso so to beti oui c'est impossible de chanter devant les gens qui sont ça assis hein ba telemi déjà ba katanya o zelaka papa boum bam avant tout na soka tout monde réaction ni bananga ke noté bon position ba faible ba yebi banzembo noté tika na boka mabanga na ngai mais si ça mabanga ngo venanga kashi te dit lolo na peso bambote belé en dehors de Dallas na bosanité
Rilin Pembele, Raissa Makuta, mes condoléances à toi. Nous avons vraiment ensemble. On a zéro à ça, on a pas soutenu, on a trop Raissa Makuta. Il y a eu un mois. Léo Mabouba, na bossa na raoté de tous les temps, de tous les jours. La PCO Bambote. Le local d'Anna catholique n'a déjà un système, donc il toque. PDG Bobo Beloy, de tous les temps, de tous les jours. De tous les temps, de nuit, de matin, donc la journée. PDG Bobo Beloy, PDG Papana Ilias. On a prêtre Moali là. Bongote Beloy, Bissina Lelie. Kaye, on a tout kaye. Na pesi mbote na Eli Uleku. Yesu ala mutabati kota ki jira siara non jemo eza koto pa na koti bo na $10 na bimi jira eza ndeni yaka boye mutu mo aza na koti na bimi na zi ba Jean-Luc Koufi Gilles Somao le sauveur na bosanité mon directeur Boussi Patrick la stabilité toujours Fredas Zapatero Jean-Luc Taladio Dadindwelo Carlos Camisel la team ton a répertoire nde ya mabe na bisio ki carnet d'adresse et tonda donc tu auras le roi patron na biso à crash la totalité na PC Bambote belé ba Kolonzembo donc na bosanité venanga Charlie Paralingomba Charlie Ruben Sylvain BH le patron lui-même mon directeur Trésor Simbi ya Grace Kay toujours babi la stabilité na kutaki na lupango wana na bangaki la team wa eza dégâts au koti ndaku au koti lupango mutu yo mobi net kande na kota na ba Champs-Élysées wana ba villa misusu na kutia na Kinshasa c'est Trésor Simbi Alain Trésor Simbi Altres oyo mokolo nzembo ya mimingano Trésor Simbi na PC Bambote belé donc puissance belé et nan na bosani ba auto bosani to rattraper bino mi voilà na PC Mbote na les grands gérants Mavuzi Marakandolo na bosani te Bita Ilongo ba gros bisous Becker Moya ya to boka sunai Tossi, merci beaucoup. Jean Foudrera, après si Serge Makila, dragon de la monnaie Mbote, parce que la biso Mokolo Fondation Sermac, na pesi ko d'amboka. Bo solo la, ya Willy Moucheni. Ya Willy Moucheni. Ko d'amboka. Vieux bongo to solo tende. Grand prêtre bongo ya Willy Moucheni to zagine na Istanbul na ndule na biso mo depuis on ande na tout monde na sauté. Vrai via za via ba petit, ya tsa ba petit quoi. Donc, respect belé nae. Merci beaucoup. Merci na Maréchal et Souveillé Sanangaï. Merci na yo. Merci na le millionnaire congolais Fou de Jésus Travel. Le millionnaire congolais na PC Mbote Fou de Jésus Travel. Bo PC Confiance Canada Express. Asa Mutambongo amela mutumba amela batumbongo te. Faut boire à JR Kona. JR Konde. JR Kona. JR Konda. JR Kona. Kona. $1 ya cash. Ya solo. Ya cash bena. Keso beaucoup tane botata. JR Kona. $1 cash. Cash. Ya raté ko to na solana 1000, te ya solana 1000 pa bate. Ye mi sa ke sola sa nga somba lupango. Sa nga baksa lupango wa. Mais so eza pas kabane ya na ngwana. Eza na ngwana. $1 cash. Merci beaucoup, merci l'artiste. Nana otika ya silisa ta moi voka. Merci na ba YouTube batali biso, merci na assistance ya ba YouTube. Tozana bango en place, merci na ba bino so jonata ba logs, na linga bino mingi na lingi bino mingi so inza mapote biso encore vie. Donc kutani prochainement on a invité Moussous. L'artiste, na invité so ko tika bango. C'est la pourquoi saliboye, oli manger mon bateau. Tikelinga. Malaise pe ba chocolat facile. Au prolongé, matanga sila kala, passe comme Mouteba. Michael
Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba, Lokamba, Michael Lokamba. Au Monisigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.